Voilà. Voilà mes amis, bonjour, bonjour, bonsoir, bandeko, bisika nyoso bozwa mina monde. Na yo sala analyse oyo muke ndenge to sala kaka pona tina na likambo oyo ya famille Olangi, Axa Olangi na mobile na Kevin makambo yango ezolsila te parce que famille Olangi bango moko bazo ya ka susu kotiaka pétrole likolo ya moto bango moko. Kati si c'est Kati Olangi, Katia Olangi auti ko poste biloko moko na WhatsApp na ye. C'est comme si prédication oyo David Olangi asala ki dimanche, c'est comme si ekoka kite bato bosa lango na no ba analyse. Ouais, tomoni Katia Olangi auti ko poste lobby c'était hier na WhatsApp na ye a lobby que ba nini alobi ba secret ezali pona ba papa oyo bazali ba responsable na fondation Olangi oyo bazo tinda batu basaila bango ba émission selo Katia Olangi a posté alobi ba papa oyo bazo tinda ba journaliste bata media basaila bango ba vidéo batika ba arrêter parce que elle a plein de secrets ya batuana. Ndenge babande ko iba mbongo ya mabonza ya ministère ndenge bazalaka ba infidèle na basi na bango mama na ye mutu ayebisa ye donc la pauvre maman Olangi pe a son âme alobi mama na ye abande ko bomba basali na nzambe wana ya ministère oyo bazotinda batu basabote famille na bango ya ba Olangi ba continuer kaka soki ba katite soki bango bazo continue ba katite ye akobimisa ba secret oyo mama na ye ba passer na bande ko ya ko yebisa mama na ye et puis mama na bango donc mama Olangi abande ko bomba ba secret ya batu abande ko bomba ba secret ya ba sali ya nzambe wana. Alors il faut ba arrêter na famille na ye vraiment. Et là on a solinga ça la lolo analyse yango wana bande ko ça fait mal écouter tout ce qui se passe maintenant. Ezo sala passe na motema Pasi na motema franchement kokoma tina niveau tokomi na bana ya papa na mama Olangi ezo sala pasi balobaka l'humilité procède de la gloire. En tout cas moi je m'attendais que ba frère ya Aska na ba sœur na ye bakoya ko s'humilier devant le peuple de Dieu si réellement bazala ki nzambe balingaki baya ko s'humilier devant le peuple de Dieu et puis balobi biso ndeko na biso ayebaki te total ka nzengenza bakomemela biso nango mais kolanda matea oyo David Olangi asalaki dimanche oyo azo défendre ndeko ne ya mwasi oyo azana kombo ya Aska. C'est comme si bango nyoso baza pour eloko wana ko botola moninga libala obotoli mutu libala ozape mutu ya pamba te soki to lo bango lelo soki pe mutu ya pamba mutu asala ki biloko wana linga ke lo bamate comme Aska c'est une servante de Dieu atele makaliboso ya bato azoteya ayembaka banzambo ya nzambe de alakisaka image ki aza mwana na nzambe et c'est ce qui fait que et scandaliser toute la communauté partout ozali komona ke mutu oyo azali mwana ya musali ya nzambe penza lokola papa Olangi na mama Olangi et puis ye moko akoma déjà pasteur. C'est ce que les gens veulent comprendre. Exactement que on est contre Asta ou je ne sais pas quoi. On n'est pas contre Rachel Olangi. Les gens veulent comprendre que comment musale anzambe munene lokola ye akoli na ndako ya ministère, akoli na ministère ya combat, aleka na ba délivrance. Pour que abanda côté c'est ce que aleka ki na délivrance, aleki na délivrance. Mais comment se fait-il akomi na niveau wana ya kobala mobali oyo azana mwasi na ndako abimi na ndako ne le 21 novembre kendo bala ye le 24. Et puis babande kokuta en Afrique du Sud, les bazo kuta na kan Afrique du Sud wana okotuna te otala ki te place ya vandaki. Ce qui réellement c'est l'homme qui t'a trompé. Et que au moni moi si vous soyez comme bimalobinga nazaki moi c'est avec des preuves comme les seboazo salango. C'est que la famille Olangi devrait faire, c'est s'humilier na ko senga pardon. En tout cas c'est ce que nous en tant que chrétiens on s'attendait. Moi j'attendais que famille wana bakoya ko s'excuser pour ba tombola kaka lingomba ya nzambe wana bango batika liko kamba. Mais nous avons l'impression que bana ya papa na maman Olangi ba briser te.
parce que eza la vrai eza la faux. Jésus babande ko baka ne kulusu ba otuna yo zambo na nzambe avandi nye. Il fallait que ta garder position wana ya silence. Parce que biloko bazoya ko lobeza ezo kende contre na maloba ya nzambe. David alobi Kevin eza occasion peut-être pour Kevin à côté en église. Ah ekobanda epa ya mwana na papa ya mama olangi. Bango batu babumba bengana ka baseli ba bengana ka milimu ba deuxième bureau. Siko ko ya ko fandisa mutu aya tiki mwasi na ye aya ko fana na ministère. Abali pe pasteur ya kati ya ministère wana ya kombo to yebi eboma mabala ebele e kabola ba famille parce que vision ya ministère ezali mobali fo ezala ya yo moko a nde fo babalana b nde be fo babalana ba a wana ezali bato oyo abalate oyo pe abalate ndenge to yebi pasteur Rachel Olangi abalana no te ye fala bala aluka anaye. Mais comment se fait-il le lomba mana papa bazate ya ke kozwa ya za a ke kozwa b et puis b yango ezate ke divorcer parce que a wana bande ko bozoka c'est que batu mi balé babalate bébé c'est-à-dire bo divorça mais siko ye penza sali a na b o kutu ezala ate muto abala déjà ezate ke ba divorça pete azana no marié akende ko pikole na ndako ne ya libala akende ko mi pesa elo kola mobile. Et puis, batu bazolo ba pona ko luka ko comprendre. C'est pas qu'on est contre. On dit que Congolais to bossa na kambango. Batu bazolo bela famille Olangi ke et tout le monde est contre pona nini toza contre bango pour toza ba jaloux. Vous ne vous posez pas la question jour à mariage. Bota la ka ba commentaire jour à mariage. Mututu a félicité couple wana. Parce qu'on ne savait pas ce qui s'est caché. Mais l'air moi c'est ko bima. C'est ko batu ba lo baté parce qu'on était content. Les rabala qui même mobile yango azaya yete azaya batu oh kune zalaka a b c c yesi ko azui a na b de mutu penza pikoli mobile batu nanda kwa libala mais vous ne voulez pas que les gens parlent. Attention que tout ça ba peuple là to réfléchira té mais il y a un moment vraiment il faut arrêter hein tout ça peuple ata to réfléchira kaka na munoko na mutute mais un moment il faut arrêter. Cette fille a sali eloko yo ezalaka na ministère té. Ce qui est là qui mutu mususu, oh ya zaya ministère te ayebali pe na communauté te on n'allait pas parler. Batu bazo loba parce que batu ebele batika ki deuxième bureau balongwa batika mibali na bango ba otelengana lelo parce que mobali wana mama loba ki mobali wana zaya yote. Et aujourd'hui c'est sa fille nde akwei na pulango. C'est sa fille qui nous montre que non a okobala ne b. Batu bazo loba par rapport ya weloko wana. En tout cas moi j'attendais que bana ya papa Olangi na mama Olangi bakoya ko s'humilier devant l'église, devant le peuple, na ko senga pardon ko babo limbisa biso toyeba quitter, on va arranger ça à la famille, on va essayer de voir ce qu'il faut faire. Mais David ya leki lendi a expliqué batu ke Kevin akoyebela nzambe na kati ya ndako na bango. Donc azo encourager leki na azo boaka ba jeton na chair. C'est comme si ekoka quitté Ketia Olangi pe a posté na WhatsApp na ye a lobby boye ba pasteur oyo ba sali na nzambe oyo ba oteleme la famille na bango famille Olangi ba tika pour ceux qui va continuer ya ko bimisa bango na poisa parce que ba zami yibi ya mbongo ya ministère oh to ebi ba mbongo wana euta place msute euta kana ba pauvre ya Kinshasa bazana eloko te wana na partout na monde batu nyoso ba avegla bango na monde wana batu yango nde ba kolo mbongo wana donc ba lobi ba iba mbongo ya ministère et puis baza ba infidèle soki bazo continuer ko tinda batu ba lobe la famille na bango yako bimisa ba secret wana mama na ya bando ebisa. Si je comprends bien c'est que maman Olangi abando sala soki alekisi batu na kir dame soki na biloko nini abando ke dobeta masolo na ndako na ye po bana na ye ba lakisi biso ke ba yebi ba secret abandimi ebele ba papa na ba mama ebelo bazaki tout autour ya maman Olangi bo baza penza ba pio ya ministère ki Ketia Olangi alobi ayebi ba secret na bango donc batika koloba bandeko makambo wana esala kinga trouble lelo. Alors, moi qui n'a tonga na kuti biloko na média et salinga tout moi je me suis dit c'est quoi ça comme histoire? C'est que tout que baza ko escroquer bato za na sens té. Comment bato baza na nzambe baza na Jésus ba botami na kati ya liloba. Ba oki ko yeba ko similier ko loba ke to garder silence nzambe ko répondre pour na biso. Pourquoi comment ba koki ko agir ti na niveau de bazo soutenir ndeko na bango oyo abali mobali ya bato. Bande konanga tozala batu, tozala vraiment batu to amikolo, hein?
toza là-bas, tout na niveau oyo te, on est allé trop loin. Hein? Et l'autre raison comme ça, mutu moko azondimate ke batu ya ministère ba misusu, surtout famille yango moko olange ba ondimate ke asali mabe. Le problème c'est quoi? C'est d'avouer koloba OK asali mabe, mais on cherche une réponse. Tozo luka to kota na mozindo to yebe ko sa ndambe akoyebisa biso nini. Mais on lia koyeba ko bazo ya kaka batu baza ba jaloux, batu baza bo. Mais on n'est pas jaloux jusqu'à ce niveau, on veut savoir parce que toza batu toza na maile tozo lenga to yeba ndenge nini ye mutu akoli na ministère akoki okendo boto la mobile ya bato. Et puis modèle bazo défendre c'est comme si ba yeba ki eloko ango parce que grand frère na lobi okendo Kevin okende ko yebe la nzambe kuna na église. Et loro mususu tindinga penza na sala moi petite analyse oyo nalandaki mama moko na pesa ke respect mingi na kaka na ba media na biso ali aza penza ko loba ke o botika aksa botika Rachel Olangi asali eloko te mwana mwasi wana lesebo eske azande kona biso bato bele ba loba ngo pe azande kona biso ya aza sud africaine bino pesa ba kongole boza bazoba ole bokotela ndeko na bino bokotela aska bande konanga na mitu naka to réfléchiraka na mitu to na minoko po mutu a réfléchir avema na mutu likambo ya le sebo o ezotinda ebuki biso nyoso etini to compatiser na fiwana parce que d'abord nous sommes les mamans toza ba mama esali pasi bandeko ke mobali bo uti bolali na ndaku le 21 le 25 ba yo la kiso akende ko bala mwasi mususu. Et puis après, Kobala a continué à se moi, si on a comme si rien n'était à Yebisi et pété. Les pères prévenants sur les alliés. Moi, si nous avons se révolter, il y a aussi plein de femmes dans d'autres communautés. Oyo mibal na biso ba Congolais pe ba tika bango. Peut-être bima libanda te parce que baza ba starte. Ya aska Rachel Olangi et bimi parce que aska Rachel Olangi aza star à communauté, c'est pourquoi bimi. Alors batunyo so baza na ba traumatisme wana. Il y a plein de femmes. Oyo basala bango pe eloko wana esali bango pasi yango moni batu baza kolobela yango ba tozo compatir kaka na cette dame là en tant que femme et puis en tant que humain bandeko botala ka histoire ya bongo boswani na mobilité bovandi na mobali inani azalaka na musala te mwasi nini tolobaka tolobala toyebani mwasi nini ya congolaise wako supporter mobali inane askenda musalate et puis a sous a déficit sous valeur ya $10,000 a déficit sous c'est comme si inane wana ozo supporter ye kolia na makamone nyoso on dirait ko kakite a déficit sous $10,000 pour akende okuta na mwasi wana na Angola bande ko na ebite soki bo comprendre histoire au bien tozo compatir na les sebo exacte ka pona ki sud africain hein tozo compatir na pona histoire na ye parce que toza batu toza na ker o eza ya musuni esala kapasi to yebi ko compatir na batu parce que boko ki kolobate ke parce que aza sud africain il faut ba botola ye mobali ka boye cette fille a supporté cet homme pendant période ya inane mobali azaki na musala te nani entre nous vraiment nous les congolaises là nani okiko sala eloko wana. Et puis mobala na pe susu a déficit mbongo pied li su mbongo azongi si pe yango pété ala ki pe yote ake kobala en tant que humain parce que la lali mama biso na biso moko na respecta ka mingi na media na biso azoloba aska zande ko na biso obana maso na za sud africaine boyebi ndenge ba sud africaine basala ka biso basala biso eloko nini soki ba bomaka ba sud africaine siko eza rapport na histoire na ye ndenge nini. Parce qu'il n'y a pas de règles sans exception. Il y a andimi quand même. Bino bobi ba Congolais kuna. Mais il y a andimi quand même ko ba Congolais. C'est qu'il y a ça parmi batona ba bomaka ba Congolais te. Na lobi a na poto ba bomaka bana na biso te. Mais soki moi na biso moko asali moi moko ya mundele mabe to ko marcher pona ngote. Na obeta bino histoire moko ele kaka awa na mboka na biso na mburo garçon moko ya je sais pas togolais ghanéen. Abalaki mundele babali mwana moko baboti mwana moko pardon abalaki mwasi ya allemande baboti pe mwana moko après mwasi aye ko boya libala abengi police baye babengani mobali na ndako le babengani mobali na ndako mobali siko abengi bakomeka ko kendeka na ko samba ba parquet tout ça mobali ebise nazolinga na pesa mwana cadeau za wapi poto kuta na boy na boy. Moi c'est ebise nazana ndako te yaka na libu bangoni ka ba mabulu ya train ya kati penza ya ville na biso.
yaka na libulu ya tre kingandi po ezana ba kombo te kutanga wana siko ligyo pesa mwana eloko mwana mbala c'était en été 2000 en été fin été boy ba septembre 2018 ou 19 je crois 18 ou 19 je crois 18 ou 19 mwana mobali wana africain est-ce que balinga biso te ba bomai camerounais moko ba kangi ekutu ba pelisi moto na matla et puis na cellule ya police na cellule ya police ezaki na te sali inanete noir muso do balinga biso pe na mboko te mais noir wana bengisi fi wana abo batu bazo bima libulu ya tre ba omona batu bazaki traumatisé ce garçon là un noir azwa mbeli achubana no mwana na miswa mama mwana akufi azui mwasi pe achubie mbeli batu nyoso bazalaki wana ba pika ba crise ba mama na hôpital. Nous on a marché sur ça. Est-ce que mindele balinga abiso? Non. Tolo bateke po azande kona biso asali bie ba sala abiso pe mabe non. Mabe ba pakola pardon. Mabe ba pakola ngo mafuta te mabe za mabe ba denosaka mabe mama. Ba mama nanga ba denosaka mabe ba ndeko nanga basi. Ezate ke to lobela laisser bo to za complexé, bo za complexe. On n'est pas complexé. Mabe ba pakola ngo mafuta te. Soki ekomi ke batula batula bikolo na bango c'est que Jésus pe azaya biso te azana ya ba juif. Mais pourquoi Tomi Bambaye? Parce que les sali eza bongo. L'amour ya Christ eza bongo. Alors baki bino bobo inga na fongoli maboko po na nation. Donc c'est cet amour là que nous montre à cette femme là. Tozo ta l'école on a été que baboma ka ba noir. Baboma bino kuna bobima ka bolongwa kasiti. Awa na Europe baboma biso te baboma biso mais tozo kendete. Parce que il faut ba négio se comporter. Ba comportement ya boybino bolingi ba ya babango. To marcha 2 jours awa nabiso ba noir tozaki belé kutukolekana mindele pona ko dénoncer ce que ce garçon là avait fait. C'est que papa na biso ganewa na sala ki ko boma batu na mission batu life boy na moi a été. Nous devons apprendre à aimer à nous aimer les uns les autres. Exacte que pour wana ezaki racisme penza oyo mama penza telemi afongoli pe micro na ye azoloba pe. Boza ba complexe ndia ba sud africain au moins tenenge ba boma bande kona biso te histoire oyo ya Kevin na lesebo e ko sala ni na xénophobie oyo ba sala ba africain na Afrique du Sud. Awa na Allemagne ba boma ka ba noir kutu police ya momo kutu kuta ba tumba camerounais pe police na cellule ba kangie ba tie na matela ne pela moto. Et les cas qui n'étaient noir wana ayeko boma fi wana na mwana na life devant butunyoso. On a marché sur ça pour ça. Et ça signifie que toza ba complexé a mindele non. Mal ba condamna kango. Mal ba condamna kango. C'est que Kevin a sali na lesebo. Et ça inadmissible. En tant que femme, moi sinon tu fallait télé les loko wana. To lo bateke parce que Rachel Azaline de Konabiso, Kevin n'est pas Azaline de Konabiso, pour bozo que de la Sud africaine. Bande konangai. Qui racisme auto télé mais la mikolonyo se pona mindele ah biso moko nzo congolais penza za la raciste kutu aliboso. Abaline de Konaye bongo et saline. J'étais choquée de suivre ça. Une maman qui dit ça sur Facebook. Une maman congolaise que je respecte beaucoup cette dame là. Et salinini kasi, et salinini. Atiki ici des africains qui ko balande ko na biso sali nini bino to bozolo bela laisser boza ba complexé. On n'est pas complexé. Toza ba ime. On compatit avec cette fille là. Parce que toza ba ime occupé ko comme la biso puis parmi biso bozolo na ba live ba to ebele comme la bango. Ya laisser bo bimi libanda parce que mobile na ke ko zwa mwana ya star. Et puis mobile ne wana Kevin andima kite ke ekozwa nini oyo. Et qu'on soit impacté, oyo, aebaki angote. Parce qu'il ne savait pas qui est Rachel Olang. Parce qu'il y a quelqu'un dans le ministère. Moutumo kwa signalé qu'il y a en Afrique du Sud, na bango kuna, que il paraît pasteur kaya, pasteur na bango moko kaya kuna, les Rachel Azoya ba signalé qui est que Rachel Azoya, azana mobilité, a commis ko désespéré, azonuka mobali, yaka. Kevin a loi ba mituka achera aye wana donc ayaki pona ko séduire la fille. À côté de ministère, il y a une chose aussi que je n'arrive pas à comprendre. Moutou à côté de ministère, aïe pour la première fois pour un séminaire. Comment il s'est retrouvé dans le premier banc? C'est que ils ont quelque chose à préparer. C'est un loco oyo ba David naba Ketia Olang il faut se poser comme question. Ole ba ya ko défendre, nge bazo ko défendre, bazo bombarder ministère.
Na bino batu bozolo bela bango eza ba sentiment mutozolo bisabino. Le mal on le condamne. Ba condamna kana bo mal ndesko boko ya kopesa conseil sima. Bato ebele bazolinga bazolanda ba life bazo sala pe ba life parce que on a comme moi je n'arrive pas à comprendre comment ikoki comme la bana ya maman olange na papa olange biso soki oleka kika na ministère wana aucun dimelo côté aucun dimelo côté parce que eza interdit hein question ko se poser avant ba ko défendre ndeko na bango ba ketia na David soki David olange ba ko se poser question comment ces garçons se retrouver au premier banc est-ce que ba triquer bisoté. On dirait ça tricage quand il y a battu na bango. Comment ces garçons se retrouvent au premier banc? Et puis il y a qui nini ke apo assemble la kakunate. Il y a ben nini ke Rachel azo à côté. Et puis Rachel lui elle-même azo raconté biso à lobby il était en train de me distraire. Donc na koma qui distrait les nazote na regard na ye. Donc aya qui mission. C'est ce que vous oubliez bato ministère bozolo la famille wana. Bango moko baza triqué, ba triqué bango. Laissez les gens dénoncer ça parce que eza normalité. Eza normalité. Et pas papa na maman olonga do ministère à combat spirituel. Oko raconter mutulelo après 18 mois bobalani jamais. Il faut mutuana aller kana délivrance. Moi la question que je me pose souvent, comment c'est Kevin là s'est retrouvé na première bas parce que na ministère eza blague et na première bas. Batno se bazala kana sima. Ces garçons-là s'est retrouvé comment la première bas. Et puis, abandi ko séduire la pasteur qui est en train de prêcher. Parce que yé moko albaki toujours en mariage abandi ko séduire ngai et puis na koma ki distraite, akoma ko distraire ngai na miso abandi otala nga nango. C'est que aya ki mission. C'est la question que vous devez d'abord vous poser avant boya ko défendre bango. A se retrouver qui Kevin a se retrouver qui na premier bandenge nini. Et ça déjà tricage. Et ça déjà tricage bandeko. Kevin assemble la kakuna te. A se retrouver que na premier ba ndenge nini. Parce que ba tu Afrique du Sud, to moni ba Kambia Afrique du Sud ba lobi ba yebi Kevin te ba moko ba moneka ya présenter bango Kevin. Bandeko bozo monte que tricage za wana ba tu ba loba te. Hein? Comment mutu assemble la na combat spirituel te a se retrouver na première ba. Et c'est comme si ça ne suffisait pas. Abandi ko envoûté. Après, yemoko Rachel Alobi. Après séminaire wana, Kevin a invité un restaurant. Yo pasteur, muto yebiete. Okati pe na mutu kana inde a invité un restaurant. Yo pasteur, oleka na ministère à combat spirituel. Oza pasteur na ministère à combat. Oleka na délivrance. Muto invité au ka premier jumba moko ka jour wana bakenda restaurant kolia. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose, de bien préparé, de préparé. Vous voyez que ezan est moko qui se cache derrière tout ça. Hein? Bino tu besoin koloba pona koloba to réfléchir à na mitu na minoko kate. Donc a invité le même jour, a ina no séduire une église, a y déjà assez à louer ceux qui Porsche, ceux qui mutu kanini wana, a y séduire une église, après église a kene na restaurant kolia. Tanyo so wana bavandi atika kotuna Kevin tenda kono ezalaka wapi na komata na ndako na atiko sala ngote bakuta na kana hotel Kevin est sans koleka na délivrance babalani déjà babalani mbala moko mutu moko pe alobi na ministère te yo so mona mutu invité yo za passer mutu invité yo mundimi ayaki pa yo kamate a invité on mbala moko boke koliane na restaurant oza pasteur et puis pasteur nini ya ministère de combat spirituel. Après 18 mois, bobalani. Donc, Moutouana, aleki na délivrance, c'était là comme mon côté. Il y a quelque chose de mystique qui s'est passé. C'est ce que les gens, le peuple congolais veulent savoir. Moutou moko aza contre bangote. Ministère a combien banda lelo? Pour ani bat balobela kangote. Les gens commencent à dénoncer aujourd'hui parce que Monique, c'est qu'il se cache quelque chose. C'est que bato bande ko sakana na biso. Bato bele baza na voûte. Parce que bango kabwana na ba famille, kabwana na ba parents, juste pour maman olangi abande kolobake boena ko sala mutu boete ko zala na bato ebi état d'âme na bango te ko vanda na bango te et lelo ba se retrouver mwana na akiko talibala mutu ebi état d'âme na ete. Bato baloba te. C'est par rapport à biloko maman na bango abande côté abatunde ezotinda bato ba koma koloba. Mais cette sœur-là, vraiment, na ebiso lukanzambe koloba eloko ano lobi wana eza vraiment ki racisme biso ba congolais toza vraiment mabe. Ok de koloba ke aza kutu sud africain na taba botuli mobile esali eloko te. Eh maman na ngai.
Motema biso to sambela biso ba congolais to linga cause prière. Motema le rozolo bandenge wana motema ya bomoto che wapi. Nous sommes quand même des humains. Biso kutu race noire oyo naba lesebo na biso to za ba race noire monde mobimbelinga biso te. Mais tala biloko entre biso na biso ndenge ezoleka. Soki ba Zulu ndenge bobenga ngo ba Zulu ndenge soki ba Zulu ba bomaka biso kuna boyebisanga ka mboka moko na monde place balinga ba congolais. Botangela ngaka mboka moko au congolais a se retrouver penza aza à l'aise parce que maman na lobaki ba Zulu baza ba ndeko na biso te ba bomaka ba congolais. Mais ceux qui ezalaki peut-être camerounais, ceux qui ezalaki peut-être ivoirien, ceux qui ezalaki peut-être angolais, ceux qui ezalaki peut-être Congo Brazzavilloise, tonge tondima, mais kaka Zulu wana etali biso te. Na lobi il y a pas l'autre congolais to bossa na noki na mboko nini. Na Congo Congo ya congolais à Brazzaville. Ba bomaki bengani ba congolais te. Ceux qui 60 000 congolais na mukolo moko boyebi yango te. Batwana bavanda ki na stade ceux qui papa Raphaël des années. Ba bengana ba congolais kuna te. Na Angola tilelo bazo boma ba congolais na ba uta ki bakana mbunjima ikana ngakuna. Hein? Les périodes comme on a sapo ba congolais ba luba bazana Angola te bazo boma bango na mone kutu moko bazo lakisa basora bazo kata mutu boy mobimba moi jeune fille azo tambola bazo kata na machette bomona angote ya bazulu kande boyebi juste kaka po bozo linga bo défendre bande ko tozala kana ba sentiment te na makambo mususu bangolo wana ozolo bake bango nde ifo ba okito okiko tikila bango mobali mais zulu te na Angola bazo boma ba congolais te tilelo ba refugio ba utaki na mujima soki kananga kuna ba uboma bango na Angola te po lobi ba wana nde bandeko na biso ba Congo ya Brazzaville ba bandolo bateke boma zairwa tika nyoka te ba boma ba congolais combien na lobi mboka nini ngo boyebisanga ka mboka moko place tozalaka soyez les bienvenus na mokili mobimba mboka nini to komi kutu soyez les bienvenus pété na mboka kutu ya biso moko. Po mboka mobimba ekomi rivière, océan. Tangila ngaka mboka moko o place balinga biso. Balinga biso partout hein. Ezala pa batu mindo ezala pa mindele. Ezate ke soki mutu asali bino mabe fo bozongisa mabe na mabe. Bongo to sambela rapona ni. To tanga ka Bible pone soki to zongisa mabe na mabe. Biso il faut to lakisa bango ke biso to sambela ka, biso to zo compatir na mwasi wana. Laissez bo sali lo kama bete aza victime exactement ce qui famille olangi balinge ba mikitisa mbele to lo baracher le père aza victime ya même garçon wana hein chibo siko aza nani bande konanga mabe ba pakola ngo mafuta te bozo lukela ngo ba raison oh soki azala ki ata angolais to congolais ba angolais bazo boma ba congolais ngana mona ki video bazo kata muto otambola mwana mwasi ba okate na machette na lala te jour wana j'étais traumatisé. Azolo ba pelingala. Hein? Na Congo Brazzaville ba boma tika nyoka boma zairwa. Hein? Ba bengana ba congolais 60 000 congolais na mukolo moko to mona bango ti ba biso tout lelo bazwa banda kote. Mais ekotinda te ke to ina bango baza bandeko na biso. Ba comportement na biso place juste okenda ka to se comporta kama be. Ata soki oza Zulu te. Histoire oyo yoki ke mutu moko ba utaki na mboka na bango aye atiki ndeko na yo na banyongo ya ndaku na banyongo ya bamituka na banyongo ya ba liksi nyoso aboto anini adefisi pe mbongo na banke et puis atiki asondoli mwa sola ki obala mwasi ya mboka na bango ata soki na za Zulu te opese esala nga pasi ata soki mutu aza Zulu te ko sala pasi. Bande konanga, nous on se comporte mal. To se comporta kande mabe. Bande kona biso ya mibali si tu ba se comporta kama be. Et loko sala ba tebele ba linga biso te. Banda nango ba bande ko bisa bambongo na ba banque na Angleterre kuna na ba France. Eza ba congolais te. Bana ni ba ibaka na ba magasin ba congolais te. Siko bolingi ba to ba linga bino. Toko banda ko sala bango mabe na mabe te. Mais to yebi ke to se comporta peu bien na ba mboka batute. Voilà. Et puis na lingite ke na limite ke laisser bona soki azala ki raciste ou bien xénophobie na limite ka linga ki abala Kevin. Et puis ba fandi des jours te ba fandi soki 8 ans depuis 2012 baza ensemble. Totika kababiloko wana. Ezo en tout cas eza honoraki bande mama nanga wana te. Ndeko nanga mwaso na eloko ane honoraki ete. Ya kolobake abali ne ndeko na e. Mais bozo bosana ke Axa Orlangi se aza servante de Dieu.
Aza mwasi normal te. Bango ba te yaka comment ba tu faut ba se comporter. Bango ba te yaka nzambe asolaka na bango. Bango ba yebi ke nzambe asolaka na bango ba salaka masumu te. To yebi ke bango ba prêcher ba tu liloba nzambe. Mais si elle-même elle se comporte comme ça là, maintenant les gens sont confus. Basa la ba vidéo te ndenge nini. Toza confuse. Biso na debi nga moko na bando comprendre ngo te. Awa siko grand frère na ye koloba et puis ndeko na ye ketia ye koloba pona bango se bazo soutenir. C'est là où je viens de comprendre que non, c'est que bango no se bazalaka na bonzambe te. Ba esiko ka batu bambongo. Parce que mutu penzo azana bonzambe akozana militaire ko kita. Boza na réseau te bo kita nano. Ba la kisibino ba preuve. Cette femme qu'est-ce qu'elle a fait du mal? Yakoloba kiaza ki to côté. Pourquoi bozo koufela ka pembe boza complexé? On n'est pas complexé. Toza ba ime, tozo compatir na e toza ba ime. Et puis to yebi mi bal na biso ndenge ba tambolaka. Basi pe belé bazo ba déception, bazo ko se déchaîner parce que ba tikala na bande ko nanga basi kombe ba tikala na bana awana na poto ami bale ba kobala na chasa sans kolaka mwasi. Toza ko ton exemple à Martin oh chance ko tu famille na e ba défendre mwasi na e. Atiki mwasi ne ba uti kobala na ya même pas 5 ans. Ake kobala na Afrique. Combien basala kango? Tozo lobela Rachel parce que Rachel a ça lokola batunyo sote. Bon moni eloko ya nini ya Priska ezui en plaire ya Rachel te. Pourquoi? Parce que Priska c'est une comédienne c'est bon mais ezui en plaire ya Rachel te na Kevin. Pourquoi? Parce que Rachel soi-disant à se présenter lokola mwana nzambe to yebi abota mina ndako ya papa olangi na maman olangi. Donc c'est une fille qui doit être modèle. Il faut bala na CFM Cezali oyo abalate oyo pe abalate yo kyo bala ABT et puis oyo écoute ça ABT eza lokola A na Z parce que Kevin a divorcé pété pour bébé za bato ba divorce Kevin azaki na ndako alibala boko ki ko pesa ko pakola mabe neni bola muté mabe za mabe bandeko mabe eza mabe bandeko nanga. Comment se fait-il Moussali Nanzambe alobi azo prêcher mutoyer pour la première fois abandi ko séduire yo abandi ko distraire yo et puis c'est comme si koka qui t'appelle distraction boke na ye boke na restaurant boke kolia bazwa kita ya kokota la mozindo te parce que batinda kabiso to kota la mozindo na si femme si oko présenter mobali après une année mobala ni jamais nani aye lo baba to bakota na CFM c'était il faut ba ye ba mobali wana. Il faut bailler. Il faut m'balana les canaux de délivrance. Mais comment et pas Kevin et commis et pas Rachel et commis autre chose. C'est ce que les gens c'est pourquoi ba tu bazo kota na ba life bazo linga ba yeba. Eza mabete za ko ina mutu te. Pour ceux qui zala ki toza ba jalouse na ye. Kaka jour à mariage ba twenge ba déjà ba banda ko finga. Mais mariage bota la ba commentaire. Jour à mariage tout le monde même moi j'étais contente. Ngabi ah ba no penza nzambe a commis consoler ma ina miso na bango ba kofeli ba parents. On avait fait des vidéos pour ça et puis mutu tout alobela ka bango alobela e malam. Les siko laisser boye ko bima na ba preuve. Chibo aye na bambonga ba escroquerie o moi mobala na bande ko to lobate. Tozo mitu na siko comment ba tu asi fem si ba oké kondima ko balisa mwana pasteur et église. Adape mwana te parce que Rachel a sous mwana te ça ba 30 quelque. Akoli na ministère comment que ba na mutu oyo ayebite et puis famille mobimba ba yebi bangote ba tu a ministère Afrique ici ba yebi ba yebi garçon na te ba mona ke pour la première fois na église et puis azwa ki ndenge ni première place na kati église. Ce sont des questions qu'on doit se poser bandeko communauté oyo et se poser ka ba question te et réfléchir te et avancer te to ki kozala kaka wana oui amen te likambo ya Priska ezui en plein te pourquoi ba para ya Martin ba réagir tout de suite so ki ba para Kevin ba réagir saki to ba para ya batu ya ministère bandeko ya Rachel ba ye koloba ke bo limbisa tozo étudier makambo wana to lingi to comprendre bango ba ye na défensive ba ye ko se défendre c'est que ba yebi likambo nini ezoleka c'est que bandimi ndeko na bango abala mobali wazana na mwasi bilamba Kevin etomoni ba sous-vêtement Kevin etomoni. Hein? Pourquoi ba tu ba lobate? Peuple et réfléchira kaka teto za la kaba oui et amen. Ba église écoute ça biso na ba oui et amen wana. C'est pourquoi mututo linga ko réfléchir te mais niveau ya kolobake parce que elle est sud-africaine bokyo lobela ite siki bozo lobela e boza ba complexé binonde boza ba complexé boza na réflexion pété. Binonde boza ba complexé na famille Hollande. Parce que nous on n'est pas complexé, nous on est humain. On compatit avec cette femme là. Bandeko talaka choc ya ndingana batiki lo mobali alaki yote ke kobala to boy te divorce ezalaka mais laka moninga
Yebisa moninga ke na moni esimbite boye na boye avant ko va bokabwani déjà ofanda ke soki afanda kine déjà ta déjà une année le rabanda kina asa o langue soki aksa o langue il fallait que alongwa na ndako wana il paraît baza na banda ko na Afrique du Sud pourquoi akende ko fande pa na bangote po ye banata ke ba divorça ki déjà bazu pelete ba komi maman ya la fille. Et puis Kevin il fallait na ba preuve na komela ka maman na bango tala ba photo na sola ki na maman na ki libala eza isusu te nenge to bana na ki coutumier batu bangi ba loba mingi te mais tout ça les sale mité mais bolingi batu ba loba te communauté yango nini yango batu ba loba te so ka olobi et comme jalousie. C'est pourquoi tu komaka ba communauté moko to tambola na aveuglement parce que zo banga koloba ce que le ba koloba jalousie ya nini na ministère ya combat spirituel et bandi lelo te ezala kawana elle s'est comportée trop mal. Ezo la kisake bak sambe la kate bazo skroke batumbongo c'est tout. Réaction à bande kone la kisike eza complicité na bango. Baza ko liaka batumbongo. Ministère na batu kombe ba participer pour ministère wana komandenge zalelo. Mais batu nyoso wana bozo saboter bango kaboti na niveau ya keti azoloba akobimisa ba batu ya ministère akobimisa ba secret na bango ba yiba ka bambongo mais mbongo wana eza pe bango moko ba contribuer kanango. Base combien tele makaliboso batu bazo ya 3 fois 4 fois ko tia mabonza. Eza mbongo ya biso no soki to lobi eza mabete to zo loba parce que to yebi ministère. Ba eza escroquerie. Et loko wana pona ni batinda batu bakendo sala ba fermissement ba nini mais mobile yé abali mobile aleki na délivrance te et loko moko te. C'est ko grand frère na zo loba Kevin akoya ko nani Kevin akoya ko s'expliquer, Kevin ako bongo la motema ah. Le bino boke ko zo mobile ya batu po boya ko bongo lise motema na CFMC. Non, et puis batu ba loba te non bandeko. Tozo loba on n'est pas complexé de cette fille là parce qu'on la connaît même pas et puis elle isaka mutute. To lobango za pe pona ko sobe bandeko na biso o baza pe kuna na Afrique du Sud. Ezala teke batu nyoso baza complice. Je vous dis l'Africain oh a chubaki mwasi nembelu na mwana na eba kufa ki sur place. Devant batu nyoso na été lisusu batu tout bazaki libanda batu bazaka automatisé on a marché ici pendant des jours il y avait plein de noirs maman ya moi suana batu bande ko consoler allemande biso ba africain kutu wana nde sala penza bi oyebi ke batu nyoso bazana complot yote tolobaki to senga ki ba pardon na place ya ndeko na biso wana. Ce qui tozo lo baka même pardon maman laissez-bo c'est arrivé mes amis bali nyos de bazala congolais de bazala bongote oyoka peut-être mobali na okutana ki na mbali ya mabe eza ko consoler yo ce qui peut to lobito cotiser mbongo pona ye o bozo pesa mbongo boza bazoba batukuna na kini bazana eloko kolia te bino bi mbongo ekotaka na CFMC par jour kaka oya ko sunga laissez-bo oyo Kevin atikeli na mwana na banyongo ce qui to sungi to sa ilisumu nini ya lisumu te parce que mwana na pe aza congolais Moi, aza congolaise oya tikeli le sebo. Si to pesi le sebo mbongo, le sebo akole saka congolaise wazana kati ndako. To tika mitema mabe. To li mabe ba pakola kango pe nini te ba pakola kango mafuta te. Notre sœur Rachel a sali mabe. Et puis famille a olangi mobimba. Baza basali mabe. Ezo la kisalo kwa basambela ka penza nzambe asoloti. Parce que muto asambela ka nzambe asolo, ayeba ka kosi humilité ezalaka. Soki muto azebi komi kitisa te azaya nzambe te ke na cher penza David soki David olangi wana zo loba penza neke bato baza contre famille na bango personne n'est contre votre famille parce que soki bato baza ki contre famille na bino benge ba ko tumba combat spirituel wana benge ba ko tumba église wana po elelisa ba famille ebele mais tellement congolais azala muto ya mawa muto ya sentiment boza na bino siko eloko ndeko no asali ndezo bom église ezabisote. En tout cas, moi, je supporte cette femme avec toute mon énergie. Je supporte cette femme, je compatis avec cette femme. Na énergie nanga nyoso. Nyoso penza. C'est une femme à soutenir. Azamutu, c'est un humain comme biso nyoso. Da makila na mai na nzoto lokola biso nyoso. Aza ndenge moko na ba femme congolaise o ba congolais ba tika bango na bana awa na poto. Ba zebele awa boye. Kapo baza ba starte ba yeba nte yango bozo loba te. Yango na mona ba église catholique kuto ezalaka nango ba église catholique tonga makapona batu nyoso église na batu ba kotiza lelo etikali ya famille Hollande batu kombe ba pesa mbongo na ba église wana mais testament etikali ka bana na bango église wana batike bana bomengo nyoso biso to de kotiza batu musu bakoma kutu ba pauvre bana ngo lesi ko ba batako mikitisa
nte bazo mata kaka bango tiko bakomi bato ya mbongo eza malamu te mwana nzambe agiraka bongo te et c'est faux et archi faux mwana azo sala nzambe na solo muto ayebi Jésus oyo azali pemla akitisa mana Yesu aleka na délivrance ko sala makambo bana papa na mama olangi bazo sala ta na bato bazo lobela bango bozo bomba ministère bino moko kaka pona mobali pourquoi ça mobali pe boyebi ete aleki na délivrance te to mona place aleki na délivrance te aleki na fermissement te kaka yeko lokota mwana bino mbala